makila wana supaki ya 2000 ans makila wana et purifier studio yo et inonder système ya média oyo et inonder nyonso ezali ya bokeseni toute forme ya attaque oyo uta nord sud est ouest to tiango na sena makila no nekuluso supaki makila tika ete opesa biso foi ya kozala te yo lobete yo zala l'auteur pe finisseur a foi ya bomona biso toza na makasi moko te pe na nguya moko te na molimo na nzambe nde tozali kosala mosalo esengeli tosala mpona peuple de Dieu. Amen. Amen. Lelo tozoloba likambo moko boye mais avant tout kombo na ngai a ntoma Eugène Kanda Ikombolo na pembeni na nga bozali komona mwana mobali moko azali kongala atelemi makasi ye moko azwa parole apesa bino kombo na ye nini asalaka nani azali nani pote to kobana matia ya mokolo na lelo. Oui, merci Papa Eugène. Effectivement, kombo na ngai Papa Achille Esalé nazali serviteur de Dieu na servakaye ça fait des décennies nazali lelo te bon, en dehors de ya mosala nzambe nazali pe un business entrepreneur donc mosala na ngai professionnel oyo na sumaka mokolo na mokolo na vie na kati ya société nazali business entrepreneur na niveau ya Congo. Je pense que c'est tout, je me limite jusque là. Merci bien. Thank you papa. Merci bien. Topesi ba audience nyonso ya Congo Synthèse mbote o ba kolanda biso à travers bisika bozali to tindeli bino mbote na tindeli mon épouse maman Brigitte et Kombolo ba mbote ya mingi pe na tindi libota na ngai mobimba et puis lisusu to na message moko sango ya mawa moninga o ya biso to vandaki na Congo akufaki lobi esali biso motema pasi na part ya ministère na part ya famille Kombolo tozali ko pesa ba condoléances na maman na biso Pérou et puis na libota na notre pauvre papa Sabin oya tika ki biso lobi ezali pasi mingi qui est ton âme pe mana kimia et puis to komona na nzambe asunga libota oyo ya bino et puis tozala bien to komona na mikolo koya pe to tayi pe ko balisa bana tozalaki na bana na biso babalaki awa na Londres na mois ya juillet mwana na biso na kombo na Aisha abalaki pe na mobali na kombo Francis et puis tokendeki pe na Londres na mboko na Manchester to balisaki pe koko pe kuna nani mwana na biso Arnold pe na Chancel to ba événement elekaki mingi mais siko to bantoza le 1er septembre nde tozongi lelo to koloba eloko moko boy avant na kene na message wana na olingana lo eloko moko boy illustration moko boy toyoka ba texte comment makina anglais mais nazo nako traduire en na lingala balobeli bisobo ezana un parlementaire britannique na kombo ya Lord Macalois na le 2 février il y a 1835 alors kendeki na parlement alobaki eloko moko alobi na tamboli na Afrique mobimba na tambolaki na Afrique ndenge nini na nord na sud na est pe na ouest alobi boy na tikala komona te moto moko azali mendiant moto moko azali moyibi amoni te Afrique ezali na bomengo moko énorme na ba mboka particulier alobi boy bato wana ke kokuta bazali bato moko bazali na ba valeur morale ya likolo penza alobi pe lisusu bato wana bazali ba géant ba mbinga alobi lisusu alobi ete na tokokaki ko s'imaginer te ndenge nini toko conquérir ba mboka na bango eloko tokoya ba développer ki stratégie moko balobi ete esengeli to akobuka mikuwa ya ba mboka na bango to buka mikuwa ya bato wana particulier to monaki na kati na mboka wana pe balobi lisusu ete bato wana spirituellement ils sont tellement avancés biso ba noir
balobi ete biso banoir tozali na héritage moko on dirait tomiyebi epa towuti ndenge nini tozalaki me toyoka lisusu awa alobi me nazali kopropose ndenge nini tokoki koremplacer système ya éducation na bango ya kala oyo toyaki kokuta pe tobebisa culture na bango po ete soki africain abandi kokanisa ete monoko na bapaya to makambo na bapaya ezali malamu par rapport na baloba anglais ezali plus mieux que minoko na bango, français ezali plus mieux que minoko na bango. Donc na place wana toko batwango bako perdre self estime komi yeba yango na yango alobi ete soki ba culture oyo ya bango bisika babotami toye ko remplacer yango bakokoma batu oyo biso tokoya ko dominer ba nation na bango bandeko na ngai likambo tokoloba ezate ngai mutu na formule yango na zwi yango parce que j'aime faire de recherche lokola nazali na chaîne moko ezali ya munene oyo ezali très bien écouté boyokali solo oyo na 1835 un parlementaire anglais alobeli biso yango imaginez de la telelo toza komona te congolais ennemi na ye congolais donc komona te mon peuple est péri parce que baza na connaissance te kozanga koyeba balobi lisusu balobi ete na yango omoni lelo nazali très fier ya koloba na lingala oyo ngai na yo tozoloba lelo banda koloba ma depuis kala na Mésopotamie moto asala tour de Babel na kombo na Nimrod soki botangi na Genèse chapitre 10 bokomona ngo clair balobeli biso te abandaki ko communiquer na lingala français alaki wapi anglais alaki wapi yango moni tozongi na makambo to koloba lelo mais message nanga ya lelo ezali boye il y a un esprit qui nous domine il y a un esprit ezali balobeli biso boye balobi ndenge ni tokoki kolonga molimo ya Léviathan na bavi na biso totanga awa na mokanda na nzambe na Isaïe chapitre 27 verset 1 elobeli biso boye en ce jour l'Éternel frappera de sa dure grande et forte épée les Léviathans alobi serpent fouillant les serpents alobi les Léviathans serpent tortueux et il tuera le monstre qui est dans la mer omoni ki na ba mai et yana ba esprit belé balobi na biso mukana pe na Job elobeli biso boy Job 41 verset 1 elobeli biso boy nul n'est assez hardi pour l'exciter qui dont me résisterait en face balobeli biso pe na psaume 74 verset 14 balobi tu as écrasé la tête du crocodile tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert na psaume 104 balobeli biso boye là se promènent les navires et c'est Léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Tolo baboy bandeko ko banda tango ya kala petelelo oyo ba esprit mingi ya mai ndenge ezali ko manipuler bato ebele pe esprit oyo ezali manifesté na 3 niveaux toyoka yango bien niveau ya liboso ezali boy ezali ko former ba opinion ya makanisi ya bato
ezali koforme ba idéologie surtout na ba conflit na niveau ya religion. Toyoka awa Yesu Kristo tango yaki na mokili ayelaka biso jamais religion, ayelaka biso relation oyo ezalaka perdu tango Adam ya liboso akweisamaki na masumu. Esengeli Adam ya mibale nde aya alakisa biso te ye azali mwinda na solo bomoi pe la vie. Yango tomoni awa soki totangi awa okomona awa na psaume na likambo ya ba idéologie ya religion. Okomona na psaume 56 elobeli biso verset 6 elobi sans cesse il porte atteinte à mes droits et ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ezana batu musondeko ozana idéologie na bangote ba penser à mabe ko boma ko détruire nyonso na Job et ezali kolobela biso pe lisusu wana. Balobi quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Balobi on a troisième point. Ezali ko former pe ko créer ba croyance moko négative na vie. Pe ba conviction ya bato ekomi ya kotengama. Toyoki awa balobi neti na mboka na biso na Congo. Justice pe système judiciaire ya mboka. Balobi na Proverbe 14 verset 34 balobi la justice élève une nation, mais le péché est la honte de peuple. Ngaite mutanalobi erokoyo. Tomoni awa na mokanda na Nzambe na psaume 64 elobeli bisobwe. Okoya komona makambo oyo ndenge ezolobela biso esprit ya Léviathan oyo. Lelo toye kosala fondation. Toza na première partie nde tolobi lelo, tokozala na deuxième partie ekozala dans les 2 semaines ekoya. Donc ekozala bendabika. Balobi bon. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent qui les verra. Au mon esprit oyo, ils ont la politique, ils ont la makambe belé. Ils ont la makambe mona ndenge désordre social. Ils ont la communauté. Et belé. Awa tozali komona ndenge esprit ya Léviathan ezali ko tengisama bato belé na mokili oyo. Même bana na Nzambe tomoni yango na Esaïe chapitre 27 verset 1. Tomoni yango pe na yango na ndenge esalamaka na bomoi na Jezebel. Boyebi Jezebel na Bible. Tomoni yango balobi Léviathan azali monstre moko ya mai. Pe tomoni yango na Job na psaume pe na Esaïe. Esprit yango ezali kosala te. Yo monto olinga une vie de prière te, intensive te na bomoi na yo. Azali une forme ya démon. Pe azali na forme moko malveillant. Pe azali na force surnaturelle. Azali na force naturelle te. Ana force surnaturelle. Ezali esprit moko ezali na ba énergie négative na ba vie na biso. Ya kwa attaquer bato na Nzambe pe meme. Toyebaka yango. Yango ebebisa eyebisa bato ebele bayeba makambo oyo. Balobi boy. Ya liboso ennemi. Okokoma na ba ennemi na vie na yo partout. Division na ba famille. Na Isaïe chapitre 3 4 elobeli biso boy. Je les donnerai des jeunes gens pour chef. Imaginez que Banami Keba comme à contrôler Mikolo. Et des enfants dominent sur eux. Troisième point, le conflit katina mabala. Ba incompréhension. Plus.
pe soki bokomi déjà na ba bo développer déjà ba esprit yo oyo mona ke ba conflit ye ko sala te mwasi na mobali ba oyo kanate batu baye basangisa bango koyoka ezali te force esprit wana mingi ezali esprit ya Léviathan eza kobima na mai ezali koya kosala lokola eya kwa envahir bana na nzambe batu na mokili oyo bayebi te yango nde omoni toloba na bamboka na biso ba relation humaine ekozalaka te nzambe asala biso po tozala na ba relation na bato papa oui. Mais komona lelo otamboli na moto ayini yo pour raison eyebani te omituna tolobi ngana sali moto nini balobi ete sans cesse il porte atteinte à mes droits ba droit na yo ya vie babandi ko attaquer yango ils n'ont à mon égard que de pensées mauvaises bazo kanisa yo mabe na ba angle nyonso olati costume kitoko ndingo lati yala kisimini omoni milimu wana ezako salate bana na nzambe mingi bazali ya kokangama pe bazali ya koyeba te na niveau na mboka na biso division na mboka na biso RDC ba église ba yokana katie esprit ya nzambe ezali kaka bobele moko mais yo sambela nzambe ngape na osambela nzambe ndeni to koyokana te oyebi ke papa nanga balobi anini balobi tala bandoki bakeko se fortifier dans leur méchanceté ils se concertent bandoki bayokanaka bandoki baga bien organisé mais biso bantu na nzambe toyokanaka te malgré nos diversités ezali esprit oyo ya mabe oyo ya Léviathan wana nde yango ezali kosala te bato bayebi te tango yo yebi te tango komi ennemi na yo moko na bapense na yo tango yo omiyebi te omoni tango omiyebi te touti koyoka texte oyo bazolobela biso likambo komiyeba est-ce que ndeko na ngai yo miyebi ndenge ozofonctionne parce que na bible elobeli ngai bwe nzambe tozosambela azali un dieu oyo azali na plan mpo na bomoi na yo oyebi yango ndeko soko olingi oyeba yango tanga na Jérémie 1 chapitre 7 8 9 okomona nzambe nde muto asali ngai na yo papa ndenge tozali awa ba parents na biso te nzambe parce que dans l'homme c'est l'esprit tolati âme pe tozali couvert na nzoto oyo nzambe muto asali biso référence psaume 139 verset 13 na 14 et puis bite oyaki na mokili oyo kosala nini un bit nana mokili oyo ezali nini otangi na 1 Jean 3 verset 8 okomona yango objectivité ya nzambe ezali nini to kontinaka kokumisaka ye soki okumisi nzambe na temps oyo te nzambe akovanda na ye aza ne koregrete alobi ya moto oyo alingi na ye makambo na ngai te ok akozela ntango suka molongo na ye koya ntango mosusu mwana oyo botaki aye koremplace mpe akomi kosalela nzambe na boboto nyonso toyebelaka biloko tozwaka vi na légèreté te pandeko molimo oyo tozoloba lelo ya Léviathan oyo ezali mingi na bato oyo bazali kosalela média na politique na ba business na éducation ezali makasi il y aura un moment na koya kolimbola makambo na média naza na baenseignement oyo kofungola bato ebele miso naza na baenseignement oyo kofungola bato na politique pe miso critique ezalaka awa te pe bato baosala baaffaire comment ko tuna un pays lokola Congo na biso RDC papa balobi te estimation basalaki balobi te ezali na valeur ya plus de 300 trillions ya dollars et vanda na ngo kuna mais les gens bazo crever na nzala bato bazo kufa nzala est-ce que c'est normal bato bako sala business ba fait ba vandi bango mokolo kwa bandoki balobi to vanda na méchanceté na biso total soki ba koka koyeba tengo de pona ba média lokola Congo synthèse ezali ko sala te batu oyo bazali na matoi ya kofungwama bakoyoka makambo ya malamu oyo kosala te efungola biso
toyeba te nzambe ntango atindi yo na mokili awa aza atindaki yo na tina atindaki yo pamba te aza na plan monene asalaki yo azali na bit moko ezali te yo oya kofixe likambo moko na mokili oyo eske toyebi yango et puis objectif ya nini ezali nini ezali kosambela nzambe ezali te kobimi yuma papa ezosambela nzambe mais olati boye ndenge nini olati kitoko boye ndenge nini mais bayebaka ke bato basambelaka balataka na bango malamu te mais ndenge nini ozosambela ozali kitoko oza kongala parce que comprendre balobi awa na place moko nakolinga koloba ngo awa ezali boye na Ézéchiel chapitre 29 na verset 3 elobi biso boye parle nzambe alobi kende loba alobi et tu diras ainsi parle l'Éternel ainsi parle le Seigneur l'Éternel voici j'en vais à toi Pharaon roi d'Égypte grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves. Le fleuve est à moi. Fleuve ezali ya nzambe. Biloko to komona nzambe muto asali yango. Satan asala ki eloko mokote. Ndenge nini Satan aye ko occuper biloko mai ekomi ya ye. Nini komi na Bible na mukana na nzambe le Bible. C'est moi qui les ai fait. Omoni? Est-ce que bisu to yebi yango? Donc balobi esprit ya Léviathan wana ezali ko tourmenter bato belé mais bazali ko yebate. Bazali komi yebate. Yango to lelo na pokwa na lelo esengeli ko salaka ba méditation. Ozalaka pe spécifique na kotanga kama loba na nzambe. Pe ematisa foi na yo efungola makambo na yo zala na makanisi ya malamu ya oyete maloba na nzambe ya solo etondisama na kati na bomoi na yo moto. Balobi na mokana na Philippiens chapitre 4 8 elobeli bisobe au reste frère que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, balobi est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Makanisi na biso ezalaka malamu. Parce que makanisi ya mabe ekomi na bato lolenge moko okufanda boye okomituno lobi pona nini nga na yaki na mokili oyo na yaki kosala nini ndenge nini bato bakolinga nga te ndenge nini boye ndenge nini boye okosala likambo mutu akondima yo te milimu ya mabe wana oyo evandi na mai yango wana ndeko na nga lelo na pokwa na lelo toye na message oyo tozali ko senga na bana na nzambe tokotaka mingi na mozindo ya repentance na bomo na biso na Corinthiens 3 chapitre 4 na verset 3 verset 14 à 18 yerobeli biso Jean chapitre 8 31 à 32 puis Jésus leur dit encore le vrai fils d'Abraham. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes donc mes disciples. Mais kama mutu asambela kazana motema mabe. Donc esprit à Léviathan wana. Et là tibo moinaye lokoso makambo ebele. Alors bi lisusuke, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Semaine oyo et eleki toyo kaki bongo esprit ya Léviathan na makanisi na biso ndenge nini pe lelo tozali kosenga na batu babongola mitema na bango na milimo na ngando balobi na ba recherche na biso ezolo baboy to sala ki ba recherche pe zali kolobela biso boy bangando bazali bongo ba ancien cousin ya ba dinosaure na ba recherche ndenge za kolobela biso ba dinosaure wana
et bandaki na ba Léviathan force moko ya mabe pe balobeli biso que basali plus de 2 millions d'années. Est-ce que ezali ya solo po ndenge mokili ezoyebisa biso mokili ezali na ba ane wana penza te me balobeli biso ndenge wana na Google soko okei bongo origine ya bangando bauta wapi? Crocodile ezali na ba forme ebele ba ezali lokola na groupe ya ba reptile azalaka na 4 makolo pe azali mingi na ba région tropicale ya planète ya mokili na Afrique, Amérique centrale pe na Australie. Ordre ya ba crocodile ezali boy un caïman alligator ezali lokola ba benga yango ba alligator na anglais et puis ba gharias balobi pe ezali na plus ya 13 autres formes ya bangando wana pe na bataille différent ndenge elobeli biso. Est-ce que bangando batakaka bato? Question yango wana balobi ete oui ezali na ba évidence ya mingi na fleuve ya Nil omoni esika origine ya bangando touti koyoka ya ba pharaon bazolobela biso te bavandaka mingi na ba fleuve ya Nil ya Égypte toloba équipe to yoloba kango mingi ndenge wana pe bazali na ba forme mingi bavandaka na ba mai mususu ya mungwa wana nde esika bangando ya méchant bazali pe bavandi kuna me nyonso bazali matata te bangando nyonso bazaka matata te soki otumoli ye te nde okomona ye avandi kala tumona ye nde okomona réaction na ye soki osentir ke olingi ko tungisa ye nde okomona suite awa ezali boye na Psaume chapitre 74 na verset 14 tu as écrasé la tête du crocodile, tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Na Psaume yani no moni bato bakaka mingi na media baza bato mo baza esprit ya ba libéraux wana nde bato yo bazali ko sala ete bayi ko tia biso na confusion ya makasi balobi te bato wana baza ba libéraux balobi te bake basangani na molimo mabe na bango balobi te toye koyokana totendre bato ba piège pe totala soki bango bakoyeba makambo ndenge nini ngando soki alingi kolia yo asalaka ndeni akobomba makana mai obiki abomba na mai abombami aza koya azo amoni na musika yo komona ete et puis soudainement amoni asali yo ba mystique na ye yango moni esprit ya ngando wana to esprit ya Léviathan ezali manifesté na ba être humaine oyo zali kotambola na bango ndenge bazali komona yo pe ndenge ozali komona bango. Imaginez papa ndenge ofandi awa olingaki moto na vie na yo mais moto wana kati na ye alingaka na ye yo te mais mokolo yo koyo yeba papa oyo yeba verset biblique omona ki sans cesse il porte atteinte na ba droit na yo. Ils n'ont à mon égard que de pensées mauvaises. Imaginez au vana na bato bakanisaka mabe na yo bakanisaka mabe na yo oyebi ke en priant tu verras beaucoup de choses. Et puis eloko mususu ezali awa toyebelaka boye banyama bangando ndenge ozomona bango banyama oyo nzambe asala bazalaka pe na ba esprit toyebaki banyama baza na esprit na bango na Bible na mokanda na Genèse chapitre 6 verset 20 na Actes des Apôtres 10 verset 12 eza kolobela biso yango po na kuka kokende na makambo nyonso te na kulinga kokota na mozindo ya moke awa toye komona boye ndenge masolo ezali premier partie to ko sala mingi ezali mingi fondation nde toye kotia lelo po ete après tokokota lisu na mozindo ya contenu ya message oyo na Genèse chapitre 6 20 verset 22 des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon leurs espèces et
de tous les reptiles de la terre, selon leurs espèces. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Dans Actes des Apôtres, et tu trouves où ils se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Tomoni awa te ba mariage belé na société awa bisika tozali na bamboka oyo ezali mingi na ba problème trop sérieux. Donc ba esprit wana oto koloba mingi ya esprit ya ba Léviathan wana e panzani omoni balobite nyama azalaka na esprit na ye. Toye komona pe lisusu te oyebi papa na ngai oyebi biso zali bangala batuna mai yo oyebi mai bien oyebi ke na coupe du monde moko awa ezalaki na nyama moko azali lokola octopus azali ndenge touti obonga akoloba azali na force moko malveillant étoile de mer azalaki espèce de étoile de mer azalaki baki kotuna balobi tokobeta match lobi mais oyebi ke eza na bato mosusu bayebi communiquer na ba milimu eza na bamai wana oyebi ke na ntango ya pharaon na ntango moïse azalaki na Egypte babandaki ko adore banyama na mai bangando na ntango wana batuni balobi bon lobi ta mosusu France akobeta contre Angleterre nani akoganye ye azoye lobake mutu akoganye bokomi mpe score alobi mpe score botali siko force wana azowuta nango eza wuta omoni sikoyo batu na nature humaine balingaka ko refléter caractère pe caractéristique ya banyama. Il y a eu un président ya oyebi bien papa pauvre Oufat Boigny ya Côte d'Ivoire ba ko benga ye grand croco oyebi président ya Zimbabwe oyo azali siko na pouvoir ba benga kaye le grand croco. Siko relation nini ezali entre crocodile na mutu okomona ke caractéristique na il est méchant matache na daga na bato ba ki lokola ba date rapproché na ye ba ko benga moko le grand croco. Donc soko tali mutu wana da ko faire peur ndenge to mona ka pe bato na mokili awa bato baza na ba esprit papa yo ko mona ete pour balobi akoya kaboy ye alingi koya koswayo mais mwana na nzambe na solo oya vandi na via losambo okomona ba crocodile wana nyonso okomona ba esprit ba Léviathan wana nyonso ndenge bakoya kolinga kolia yo me bakolia yo te bakomenancer yo bakolonga te oyebi papa na ngai j'ai eu un problème très sérieux na vanda na vie na batu ngai nazala ko kanisa na vie sala no batu malamu batu bakozongisira bolamu mais na ikomona te ndenge to koti na ministère ayo eza na batu mususu balingaka na bango makambo na biso te acontribuer même pas financièrement eloko moko te mais alingi yo obimisa masolo ya bote parce que mingi bazali na bondoki omoni soki mutu azopekisa yo papa kolinga vi na prière te papa kokende koyoka maloba na nzambe te moto wana soki olandi vi na ye bien okomona te azali na esprit ya baléviathan esprit ya mai oyo oyebi te alingi nde kodistraire yo alingi nde ko omoni touti koloba likambo na purpose papa yo nzambe atindaki yo na purpose moko boye purpose na yo ezali nini nayoka lisolo mosusu baloba boye toyoka yango mingi na bamusicien mokili toyoka yango meme na bamusicien nzambe meme na basala nzambe mingi baloba makambo eza misato na mokili tango botami tango bali pe okomi kokufa eza lokuta eloko ya solo ezali nini est-ce que yo oyebi plan na nzambe na bomoi na yo non du tout oyebi ke nzambe mutu asalaki yo oyebi bitu nini yo oyaki na mokili na likambo moko songolo ozala solution nango et puis objectif na nani balobi osambela besprit ya mai te nga naza mwana na mai nayebi makambo na mai papa sila azali moko ya bato bayebi milimu na mai
milimo na mai wana nde ezali eza kodistraire biso tozomona lokola na baplace lokola mangengelinge eza baesprit ya mai yango nde oyo moni eza kosala te meme basala nzambe ebele bakendeke kozwa bainvocation na bamai wana basalaka bainvocation na baprêtre satanique wana toyolobela yango na deuxième partie mais ndenge toyaki lelo toyei koflashe seulement po ete deuxième partie ya émission oyo ekozala benga bika yango tolobi toza kolobela bato tokofungula bato na nzambe miso po ete role na biso ezali nde kolinga koinspire bango na pureté ya parole po ete efungula bango moto se retrouve ayeba plan na vie na ye eza nini objectif na vie na ye ezali nini et puis but na ye na mokili eza nini nzambe moto asalaki ye parce que l'homme est esprit là un âme et puis aza na nini balobi boye balobeli biso yango en réalité dans l'homme c'est l'esprit le souffle du tout-puissant qui donne de l'intelligence yo ye na oye paya force oyo nzambe alobi te nga mutu nasalaki biloko wana nyonso me yo kobosani na yo okomi komona te biloko wana ezali ya bandoki eza ya nzambe te diable atikala kosala eloko moko te nzambe nde asalaki yango diable aye kokoma lokola contrefacteur voilà aza imitateur ya mabe ya makanisi na mabe mingi bayaka na ba esprit wana yango nde tozoloba te Bible lobeli biso malamu ete dans Jean chapitre 8 44 lobeli biso vous avez péché vous avez pour père le diable et vous avez accompli le désir de votre père. Il a été maîtrisé dès le commencement. Balobi, il ne tient pas la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est un menteur et le père du mensonge. Yango soko moni motu na vina yo ozo kutana na bato lokuta eleka bango balobaka vérité te. Ezali esprit ya Léviathan wana lingi ko sala te destiné na yo ekoma ya kotengama. Yo o atende na biti te ya fandi kuna bandiko seko moni omoni obike papa na landaki mukolo mususu na ba théâtre ya ba Nigérien. Ba famille ya mwasi neti yona mwasi na yo ba mama na bango ba kovandela bino na ndako yona mwasi bovani na ndako boko swa na guerre na ndike koyoka nizate papa tango yo mwasi na mobali bobimi bango bakangi porte baba ndiko beta maboko omoni ndenge tozo bebisa bango omoni ndenge tozo sakana na bango yango makambo na loba esprit là c'est de décevoir ya ko tikala te yo tikala ndenge wana tengo mpona Yesu Kristo akina mokilo ya plus de 2000 ans ayaki asopaki makila na makila wana asopaki pote ngai na yo tozwa lobiko na solo na ekulusu tango akendeki na ekulusu alobete nyonso ezalaki ya kokokisama eloko moko ezalaki ya kozanga ezali te eske tozoyeba yango balobi te religion ezali nzambe ayelaki biso religion te ayelaki biso relationship toza na relation fait communion na mwana na ye Yesu Kristo po ete ba vie na biso ezala établi. Amen. Tozali awa na message to sali ezalaki bongo première partie. Siko na première partie wana tozali kolinga te le peuple de Dieu va développer culture ya Yesu Kristo na ba vie na bango. Yesu Kristo azali na deux formes. Il y a la personne ya Yesu Kristo ndeko salate sokyo ya mi Yesu Kristo na bomo ina yo. Le jour que tu vas mourir que otiki planète oyo okokende kovanda na présence na ye. Mais il y a le message mususu na ba communauté na biso les gens n'en parlent même pas. Et le message nini? Et te ba principe ya Yesu Kristo eko salate omi découvrir
oyeba plan ya nzambe na bomoi na yo, oyeba te Yesu Kristo mutu asalaki yo, oyeba te biti na yo na mokili ezali nini, oyeba objectif nango. Pasteur akobikisa yo te. Ndenge nga nafandi awa naza na nguya moko ya kobikisa moto moko te. Moto akobikisa moto ezali Yesu Kristo. Tout pasteur oyo azali vivant awa asambelaka na molimo mosantu wana, le même esprit osekwisaki Yesu nde ye azosambela nango. Me na kati na pasteur nyonso esengeli azala na rôle modèle moko boye oyo azali vivant na mokili oyo ezali te. Moto wana achangeaki, atouchaki bomoi na ngai. Balobi te nzambe avant a utiliser yo moto esengeli liboso oleka na expérience moko personnelle. Soko tangi na Bible banda Genèse te na Apocalypse okomona eza na mutu moko teke ayi kosalela nzambe kaka ndenge wana awuti nulle part lokola Melchizedek akoti akiti na mokilo. Non, okomona kizana ba principe wana ya Yesu kosala te, batu bako vivre na prospérité, harmonie, motema mabete, na miyebi tango na miyebi ndeni nga na kweno ina yo papa. C'est ça. Naza na tango wana te. Kutu toko banda ko sala nini, toko banda ko célébrer. Voilà. Ba différence na biso. Tout à fait. Yango nde babenga ka communauté ezali ni ezali ndengo wana. Neti batu na Congo synthèse. Ils sont là ba fixer les biso caméra. Biso to eko deliver. Mais batu bazo sala musala nde babengaka derrière ba nini ezali musala na bango ba ko sala. Eloko ba benga maki ba sala mokili yango wana. Yo benga maki na mokili po ozala na mutema mabe kotonga ka batu kofinga ka batu ondimaka moto moko te. Nani na mokili azali aya aza spécial. Azana ite papa. C'est ça. Omoni yango nde tokoloba mingi na likambo na esprit ya Léviathan wana. Que ba Léviathan wana eko sala eko créer ba problème na ba mariage. Ba mariage mingi ezali ba mingi tozana ba culture différent papa. Culture na yotam soza muluba. Nga culture na yotam soza mungala. Mais to koli na ba culture mokote. Mais tango tozali na communication malamu te. Yango toko vivre na ba difficulté to koloba nini yango ezali ko engendrer na batu. Yango moni to telemela esprit ya Léviathan oyo pote culture ya Yesu Kristo monta comme né de nouveau. A comme une nouvelle créature. Mingi bazali ceux qui va comprendre de leur côté kindoki yango euti wapi ndeko na ngai kombo ya Yesu Kristo ezali kolengisa meme bakonzi ya mokili oyo po ebi bakonzi ya mokili oyo bakoya bakotika mokili oyo okomona na moto arenye suka na ye atiki mokili oyo mais kombo na Yesu Kristo on dirait moto moko azali na bomoi. On dirait azali okoki kokende ko visiter ye, mais aya na mokilo plus de 2000 ans. On le parle, c'est comme si azaki na mokilo yo na ndenge ya nini. Ezali lisusu na bato ebele na ba verset biblique na zoloba ya esprit ya Léviathan. Bato na bazali koloba ni na Psaume 53 verset 2 lobeli bisubwe. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Nzambe azalite. Mutako saute nzambe, il est vivant. Au moins nzambe so oké ko zwa bakisi hein. Oya mona manifestation à diable, on dirait diable azali puissant. Mais tango ko koma na suka ya mission oyo ozwaki parce qu'il y a des contrats. Lero koma na mission okwa ko réaliser que oh bakosaki ngabe nakotaki nde na distraction. Donc nzambe azali wana ko yeba ke yango mona ka mutu ata azalaki ndenge nini tango bakoma kana suka na vina bango nalingi ko luka mosala nzambe nalingi ko yoka maloba na nzambe a réaliser que mikoloni na suka et komi ya suka elobeli boy ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Tala batuango mingo balungake albanoke nzamba zalite observer malam okoya komona te vraiment moto azali lokola nyama. Les gens qui sont partis à l'école, éducation, bozwi mayele ya kotanga babuku, mais
balobi te éducation sans Nzambe nul au formé to babengaka ba barbare ba au créer ba barbare au mona batu bazo tanga neti na mboka na biso. Les gens sont éduqués mais ndeni mboka zo koka ko bongate éducation ngo bakene ko zwa ya nini po bakoma na mayele ya mabe o babengaka connaissance agnostique po ete bakoma koloba ndenge bible uti koloba te ba se concerter bango na bango bafandi balobi ete totala soki bakoyeba biso mais thank God pona ba média social balobi te makambo nyonso ezalaki ya kobombama ebimi poisa batu bakomi koyeba batu bakomi vigilant batu bakomi bien instruit oyo penza balingi koyeba parce que moni lelo ndenge tofandi awa bazolanda biso dans les 4 coins du monde médias oyo tozomona image à télévision échangée badaki liboso komona batu na télévision qui croyait dans les 10 ans passés que lelo tokozala pe na ba Facebook tokozala na ba Twitter tokozala na ba système médiatique nyonso oyo toza kolanda ezalaki te mais thank God pour na invention, thank God pour na innovation, oyo batu bandi ko développer, thank God pour na créativité, oyo batu ba développer na yango. Yango nde tolobiete to bandi ko kende vers la fin ya message na biso. Omoni na makambo nyonso ndenge tozali ko sala awa, balobiete Nzambe soki apesi yo vision, esengelo zala na batu. Vision sans bateau okokende nulle part. Tozali ko sala appel na ba enseignement na mateyo yo tolandi na poko na lelo tozali plus mingi na besoin ya ba partenaire bato yo bakokoka kosunga po ete to continuaka to yaka balobi l'évangile bien sûr c'est ofele mais présentation nango ezali ko cost biso moko tokokoka te na papa shil ndenge to fandia tokokoka te yango tozo tanda bino loboko oyo nyonso alingi ko soutenir biso e kozala malamu soko zali na ma finance ba détail yango ane bimi ezali wana na bokomona ngo na écran bosunga biso et puis bosala te biloko ebele tolingi kosala toza na besoin na bino po ete musala ekende liboso pe crédibilité pe nyonso esalema yango no moni te balobi na mokuse awa tozali ko sala appel na moto nyonso oyo ayamba Yesu Kristo na bomoi na ete tango yango ndeko nanga tokomona lelo mokile komi bizarre omona ki moto lelo lobi oka mutakati moto est-ce que batwana mususu wana bazokata moto est-ce que bayambaki Yesu na mitema na bango tango ekoki te yamba Yesu na motema no tanga na mokanda na Romains 10:10 okomona te soki o confesser soki o beleli okomi moto na sika ye moto ako changer molimo santu moto a changer ka vie ya moto omoni nga nazalaki un homme qui nazalaki komi baby sam nazalaki un soulard nazalaki moto na ko tambola na lala ka te na ndako mais il y a de cela plus de 26 ans Nzambe a changé bomoi nanga le même esprit oyo eyaki ko sala te esprit nangeza la changer nazali ko besa l'appel na ndeko mobali ndeko mwasi ba jeune na biso ba génération ba bengaka ba millennial generation bino nde bozo social media bien yango moni raison tozali na ba réseaux sociaux oyo pona ko sala appel na bino pona ko fungola bino makambo pe boyoka pirote nango Nzamba bengaki yo na media salela yango kitoko lokola bandeko na biso ya Congo synthèse Nzamba bengaki yo na système okende na kosala politique ezali pena mais zala na sagesse ya Nzambe kati na yo fonctionner ndengo biangama ki po sala soki ba bengaki yo na ba lieu public misala public salela yango ko sala yango te na selon compréhension na yo te salela yango selon la volonté de Dieu yango tozali message oyo tolobi lelo to biangaki na peuple de Dieu to pesibino mbote ya mingi basali Nzambe nyonso ya communauté na biso congolaise awa na Angleterre na Europe
pe bisika bozali na Congo bakosalela mosala na nzambe na ndenge ya boboto na Europe totindeli bino mbote mingi tolingi bino na bolingo na nzambe pe totindeli ba ser en Christ nyonso bazosala mosala na nzambe na boboto nyonso totindeli bino ba mbote mingi tozali kotindela pe lisusu papa na biso Mutombo oyo na kombo na Vanindo mbote mingi pona ba contribution na yo osalaka na ministère oyo bato nyonso bazali kosunga ministère oyo tozali bongo ko reconnaître bino pe biso tosanganaka tous les dimanches na Barking Road téléphone yango wana oyo azana esika te biso tosalaka église te tosala centre de prière po te tosalaka prière bisika esika moko sujet de prière tosalaka ya mingi et puis tosalaka makambo pe mingi ngai nazali mosali na nzambe naza businessman nazali pe conseiller na makambo ya éducation oyo nyonso alingi kotanga alingi kokota na baklasse ya malamu je suis là pour vous communauté na biso bato ebele bakabolaka bainformation te mais bokobanda komona bapublicité pe na mikolo koya bokobanda komona te oyo alingi kotanga na East London oyo alingi kotanga partout bisika bazali bohésite te kobenga biso tozali wana pona bino nkolo azwa lokumu natindeli lisusu mwasi na ngai mama Brigitte e kombolo Daniela ndenge azali kosala ba prière sika oyo ndenge azali kotala biso pe ba mama Adele mwasi ya papa Kete Simon natindeli bino pe ba mbote mingi natindeli pe bato nyonso oyo tozalaka na bango ba mbote mingi tokomi awa tous les samedis na heure oyo chaque 2 semaines bokobanda komona biso bokobanda kolanda biso awa na chaîne oyo yango nezo salate esika makamba kitoko ezali esengeli tozala yo oyo zozela yaka ko joindre chaîne oyo ezali koloba makambo na kitoko ndengo zali awa bakolanda yo live na TV olobela batu makambo na kitoko oyo kosunga ko inspirer notre communauté contre tous les esprits à Léviathan. Donc tokozala na deuxième partie ndeko na ngai na tiki au clôturer biso ba message oyo ya lelo na maboko na yo. Merci papa Eugène apôtre et Kombolo Nzambe apambola yo na message kitoko oyo uti ko illustrer pour que le peuple de Dieu bayoka pe basalela yango ekozala esengo mingi ekozala bénédiction mpona moto nyonso. Nzambe tata na biso na likolo natondi kombo na yo na sanzoli yo na netoli yo ozali suka ebandeli ya makambo nyonso tu na kati ya bavi na biso na kati na mokili oyo papa zwa lokumu mpe nkembo masanzoli ezonga na mboka na yo. Merci pour na liloba na yo euti kobima awa na esika oyo tika ete etonga bomoi na place ya vie ya moko na moko ya solo liloba na yo bimaka pamba te ke sans pour autant que ezonga pe ekabola oyo nyonso tu ezali ya mabe na malamu, c'est-à-dire le vrai et l'ivraie yango nde e différenciaka pe e classifiaka ba oyo ya yo pe oyo pe ya ba oyo ezali ya yo yango na tondi kombo na yo papa na sanzoli yo na netoli yo tika ete loba oyo ezala bénédiction mpona bomoi ya moko na moko etonga bomoi na biso échanger pe et transformer biso enfin que lobi tomona pe nkembo na yo na kati na bavi na biso pambola moko na moko pambola mosali na yo inspirer lisusu davantage pour que la prochaine fois ayeba na tina na kolesa peuple na yo o ezali ya motu ya ko utepai na yo tout ce qui est ezali parole parler lokumu kembo na sanzoli ezonga na boka na tata na kombo na mona no Yesu Kristo na bondo libongo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 C'est bon.